internautes, l'émission Moulel Batalado la bonjour. Émission Nabiso Alelo, Tozo Lobela, sur Makambo Ezo Salama, la communauté Nabiso vraiment africaine. Ezo le Kaoyo, Tozo Mona Yango vraiment Ekomi Somo. Na Belgique, moi ça Ucho Boma Mobile Nae. Na France, Bitumba Ezaki entre moi Sina Mobile. Mobile a boîte moi na balcon bangon balé ceux qui va koufi balobi mobile a koufi te wana point d'interrogation to éviter mais à tozongi na Londres moi na mobile ba koufi dans le kora ya zuwa tozo yeba te vraiment bandeko tozo kende wapi yango na lelo na mbebi na invité na nga mama Mado na ko poser ba question ye akolobela biso lo lenge nini vraiment to ko vandela na ba communauté la biso oyo ya biso ba africain po tozomona makambo oyo vraiment ezoleka mingi yango na ke ko bengela bino invité na nga akota na plateau pona ndo poser ba question. Bonjour maman Mado. Bonjour ma bibita nsona. Maman Mado, émission tozo sala vraiment eza biso mibale po biso to présentera ba émission batu ba ebingai mama bibita nsona na Belgique, mama Mado na Irlande. Mais tu es kokuta na susu poto lobela makambo oyo ezoleka na communauté na biso ba congolais surtout vraiment donc tozo monango ezoleka tozo ebate soki lolenge to ko vandela mama Mado po soki totali na Belgique moi ça bomi mobile na France bitumba mobali abwaki moi na balcon mais babi moi ça kufi mobali aza na hôpital to ebite soka kufi pas to ebite mais toke na Londres na moi na mobali ba kufi likolo ya nini ya zuwa mama Mado o expliquer biso na mama lo lenge to ko vandela surtout na ba couple na biso po makambu o wana ezala vraiment te po vraiment to komi komona e komi passe mingi. Merci ma bibita. Oui. Ndengo yambinga la plateau na yo. Na sepeli. Na pesi pe mbote mingi na ba fidèle na biso ba olanda biso partout Oui. Na balanda kamulia bataladora la femme battante basi abitumba ma bibita mama Mado na yelelo na studio ma bibita olobi a solo ma bibita. Oui. Po tomoni vraiment et comme likambo yango et comme vraiment kosama souvent na kati ya communauté na biso surtout to lo ba précisément ya biso ba congolais. Oui. Communauté congolaise liboso ezalaka te soki totality bakoko na biso baparent na biso baparent ya baparent ezalaka te ke o soki balingani bolingo esili babomana ezalaka te mais sikoyo toomona na Afrique toza na Afrique te po toyeba soki makambo wana epasaka mais awa en Europe place tovandi ekomi vraiment fréquemment kosalama makambo yango po soki totali kala mingi te na mboka na bino na Belgique mwasi oyo abomaki mobali euti koleka je crois il y a 2 semaines passées awa na Londres mwasi zuwa kaka mobali infidélité mobali attiré mwasi ye moko amitire. Bon, selon ba source msusu ba au point d'interrogation le msusu mutabomi bango. Mais ndengo yebani officiellement mobali abomi mwasi pona zuwa ya infidélité mwasi trompaka ye esima ye moko ami bomi. Awa sikoyo na nini na France awa oya ex danseuse ya Tiala Mwana auti kokufa likolo kaka ya infidélité na balcon wana le bakwei bango mbale mwasi na mobali na 7e bazaki na 7e niveau et puis ba eko kitati na se mwasi lokwa azaki na se mobali likolo mwasi akufi sur place. Bon toyo ka mobali aza entre la vie et la mort na hôpital. Mais voilà de ce point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais c'est comme maman Madonga ngolo baboy. Na ba couple na biso soki to vandi. Oyo vraiment tozo souligner. Ko ngana zolo ba mingi na ba AVCP komi kaka bongo. Soki mwasi olingi lisusu mobali te. Il faut bovandisa makambo, bovandeli makambo à l'amiable. Soko lingi mobali to lobi papa ngana baye na ngayo na lingi yo te.
aussi minzela okei mutu akokanga oyo aza te mais sikoyo soki olandi kaka ke nga natala bana nasala boye nazongisa boye donc wana nde ezokoma sikoyo pasi mingi ozomona yango ezopousse baproblème wana oyo kuna aréagir boye oyo kuna aréagir boye eza somo mingi surtout na Belgique kuna ndenge mwasi atumbaki mobali vraiment ezosala na somo bokomi ti na niveau wana ya koboma soki olingi moninga te oyebisi moninga na calme nyonso nalingi na ngai yo te yo kuna vanda na kwe na yo nga na vanda na kwe na nga mais yaka kaka kotala bana c'est ça. Pourquoi pas m'aider bazo sala ngo mais biso to ni ko sala ngo te biso mama madonga na zo mona eloko zo boma biso ezape mingi tozo kotala bato na yebite mama mado so yo ko bakisa na point wana nga na zo yeba te bon na ngo souligner point moko orobi ba mindele ba sala ngo te oyebi ke bazo copier mindele communauté na biso onde to vandi en Europe ba copier mindele oui na yebi bazo ce qui totali katier oyo américain ami boma kindeni abomi mwasi na mibomi katia wana likoloka ya bazua mindele nde basalaka makambo wana yango siko biso babi le baolo bato s'intégrer intégration baolo bateke na sens ya copier les mal il faut to copier yana si ça idée na ngai po bango bazo copier les mal il faut to copier to s'intégrer to copier makambo oyo ya bien ozomona ko makambo oyo ya mabe to copier te totala biso toza babantu tozalaka na respect ya vie ozomona mais facilité o bakomi koboma nango ke ozwi vraiment munduki toyo na mobali na mwasi yo moko pe toyo omibomi ozwi nango vraiment essence okei vraiment ozoyeba ke na tamboli na ke na station na sombi essence otumbi ozomona wana eza nyonso tu mabika soria na sisa ide oyo po eza nde démoniaque banini bapense wana na banini makanisi oyo bazozwa badécision wana baacte wana bazosala eza démoniaque omoni na ndenge olobi tosala nini ebi eloko ya liboso onga ote ya bamama omoni tobundelaka bakozi mama tobundela biso oza bitumba ya bamama bitumba mpona kobundela bafoye na biso bafamille na biso mabala na biso ya liboso vraiment totia nzambe mama atosambelaka na yo te nde bobi ke ngai akendaka nga dimanche te na église ngai nakutana nazalaka na ngai na église tele te mais na kati ya ndako no église na yo balobi église ya liboso eza motema totiaka nzambe na liboso na centre ya vie ya famille na biso na centre ya vie ya mabota likambo nyonso ate yeli yo ndenge nini buka mabolongo no na se solola na nzambe nao nzambe ebi biso ba mama to ana pouvoir moko kati na biso nzambe ayokaka biso makasi mama soki obondeli pona cause ya libala na yo pona cause ya infidélité ou bien yo moko demo azotante ozomona ka ezopousser ona kende koluka libanda mituna nanu pona nini boyo tie nzambe o monake wana pe ko marcher na lobina obongo ma bibita to continuer mama do siko to lobela likambu vraiment ba cause o ezo pousser ke mobali aboma mwasi aboma mobali problème ango eza vraiment nini mama do ko expliquer biso te cause nango vraiment ezo basé sur quoi ko expliquer biso te mama do omoni ba cause eza ebele o ezo pousser ke bandeko na biso ya basi na ndeko mibali bakoma ti na point ya koboma mwasi to mobali na bakozi wana eza ebele totala mwa quelque cause eza oyo vraiment eza cause nazomona eza vraiment principale cause eza oyo ya infidélité ozomona ke mwasi azotrompe mobali azotrompe mwasi baokende kozwa bamakango makambo ya problème mosusu pe ezali
bakozi mosusu ezali lokola ya bamwa o na ndako koswana ya kolamba butu ekoki oboma mutu te oyo ezalaka mingi ya mbongo ozomona mwasi swat azosala baje moko ya kashi na mbongo ou bien mobali asala je moko ya kashi na mbongo ou bien ozomona abombela secret moko mne eza mwa mike bakozi eza mwa ebele mais oyo tomona oyo vraiment eza na base oyo vraiment eza cause numéro 1 soki totali na cas ya France eza infidélité soki totali na cas ya Angleterre eza infidélité soki totali na cas ya Belgique eza infidélité ozomona oh vraiment ya minene bakozi wana d'infidélité na wana vraiment eza cause principale. Mais la kati te Mamadou pour un problème ka o infidélité est-ce que vraiment to ko bomana to bomana kaka bongo mobali aboma mwasi aboma mobali donc solution msusu to kozwa te kaka to bomana kaka est-ce que wana vraiment za malamu omani ma bibita soki balandi na biso ya nini ya mulia bataladora émission na biso soki bolandi émission moko nasalaki na nini na Orléans na France tolobaka sur ba femme seule tolobaka ngo pe ma bibita soki omoni ke boza problème moko sérieux na kati ya couple problème wana ekoki koza réparer te en tout cas bomoni ke sili nango bolingo sili nango en tout cas ndeko mwasi to ndeko mobali bokabwani à l'amiable bana bana kati bokabwani na bino ozomona bakozi eza non réparé bakozi eza non eza la solution te bokabwani vraiment balobi te ke omoni ntango akala ba parents la biso baoloba na ba parents ya ba parents bakoloba tovanda mpona bana ye kosimba omona bavandi ti mpona bana ti omona mpe bolingo mpe ezongi esilaki bolingo ezongi eza na cause oyo ekoki bakozi mosusu ekoki ozala mpe bovandi mpona bana mpe après bolingo ye mais eza na bakozi mosusu omoni ekoti vraiment koyinana na kati ozomona ekoti vraiment koyinana ekomi komona kutu moto yango lokola olingi kutu koyoka ata voix na ye te olingi kutu komona présence na ye te ekomi kogene yo en tout cas wana ekomi demo omoni seko oyo satan déjà esi azwi place na kati ya motema satan azwi place na kati ya foyer na bino esali ke wana ekosenga ke bokabwana na bino ke oboma moninga mpo eza te ke mpona bainfidélité baproblème wana oboma moninga te. Mais siko mama domoni baproblème yango bamosusu omona o te soki nga na kabwani nazotala bana nakoyoka soni bato bakoseka d'où ya ça peut-être là mosusu ezokoze mpe non wana soki atali bato bakoseka anavanda kaka mpona bana kaka okoki ovivre vie na yo mpona bato te balobaka vie eza kaka moko e vie eza na brillant te vie oyo vivre yango wana kaka brillant eza te ke lelo nasali brillant lobi na kobongisa yango lelo navanda mpona bato lobi na kobongisa non omoni ke vraiment ezokoma ebi so omoni ke na kobongisa la mosusu navanda mpona bato tia nzambe kasi liboso te osengi sikoyo nzambe tanga nayoka soni ya bato pour lero ozobanga bato babangaka nde nzambe te mabibita babangaka nzambe babangaka bato te lero obanga bato seke ozomona mpe obanga mpe nzambe lero omoni obangi nzambe otali ke nzambe na ngai tala ngai alingi boye soni mpona boyeboye kotala bato te kende mpe ya nzambe tala ngai nazoyoka soni oyebi na nzambe vraiment mpo priere ezala nango lisolo ya biso na nzambe ebi na nzambe tanga nayoka soni nabomi libala bato bakoseka nga bato bakoloba be nzambe na ngai na posa navanda ya libala me mobali alingi te mobali tala mobali na nga kaka mutu likolo tala ubie mwasi na nga boye oyebi ke ofukami bible elobi yango te 1 plus 1 na libala égale 1 et puis elobi que personne a séparé oyo basangisi bible elobi mutu moko ta séparé yango bon nde nalobi te nde bible elobi que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni mais bible pe elobi na biso na cas ya infidélité
séparation ekozala sikoyo na ekomi ka moko personnel ma bibita na yo moko bible pe lobi soki yo moko mwasi to mobali omoni ke nakoki kopardonner mwasi na ngai opardonner wana sikoyo pardon wana euta na fond du cœur ozomona et puis pour zapper vrai pardon il faut mitika pe na nzambe a aider yo pour pardonner et puis mwasi pe andima pardon et puis pardon et salama sikoyo soki emoni ke moyen te en tout cas bokabwani na bino bokabwani ke bokende na nini po balobi ne sépare balobi muto séparé te mais cas infidélité bokoki ko sa séparation mama donga la souligner ko kabwana na tozo pousse to lobi te ke bokabwana mais to lobi soki e komi vraiment oyo balobaka bovandi bokomi mpuku na nyam o kuna chelongi boye bozo ko swana kaka air nyonso bitumba air nyonso na bana ça ne va pas wana vraiment to sengi oyebiso kuna papa yanga na préféré yo vana na kwena yanga la vana na kwena nga po ekoma na tina ko bomana te ekoma na ti oyo kuna tumbi muninga te oyo kuna mibomi oyo kuna pa mibomi po ekoma na bongo te bokabwana na calme nyonso po to mona kango awa yo soko landika ka sonya bat bakoseka ngai bana yango nozomona ba problème ezozala likolo ya ba problème surtout pena ba AVC ezo basé pe du ya ça Oromona kuna mobali so sa vandi puis awa ko elo pour rien du tout. Yo ndem to ramasser nyonso oromema ngambo pamba. Yango to senga na bino vraiment ba mama côté wana bo mekata ko sala effort. Si ça ne va pas maman, on vandi si mobali. Basta la koloba pourquoi? Yango to lobaka na ndaku ya mabala dialogue eleki nyonso nga mama bibita na te yango. Dialogue eleki nyonso. On vandi si papa enzela lozo kende yo moko zo mona ngoza ça va ou ça ne va pas. Soko monike papa yo kaka na ete zo benda matoi air nyonso yo pe mama soko lingo zo AVCT oyebisi papa ngasi na lembi papa pona zo lobaka air nyonso c'est mieux muna mutazala na kwena ye poto zala tranquille poto zo mona lelo suso AVC bandi yo bandi ko kende kiné so kiné raté et silia obebi na yo tikali kaka bongo total nan ba venir abana biso oyo tozo ko bota awa total nan ba mama mama doza kuliloba ya obakisa te mama ngai ngolo baka mwana oyo papa boboti bana eza fruit ya bolingo te oui siko boboti bana la bolingeli na mwasi bolingo na bino bana ba fruit ya bolingo siko bana wana pourquoi vraiment bokotia bango charge moko ya na mutu ba vivre vie na bango ebike bana oyo ba parents na babomi o batikali ya ba parents papa bomi, maman bomi, maman bomi papa, papa bomi maman, maman na papa babomi. Bobi ke bana wana vie na bango bako vivre na traumatisme wana, vie na bango mobimba ti na mort na bango. Bobi siko eloko bo sali vraiment na bano bino moko ba pauvre bana balingai na bango balingai te baya na mokili. Bino batu bo sali ke na bolingo bozalaki nango bosali ke baya na mokili siko bino moko bosali ki boko kopesa bango traumatisme moko ya munene oyo kosala ke na vie na bango la musu ba ozape erete na vie rien du tout comment on oza ere mama ozomo ko papa kufi na misu na ye mama kufi na misu na ozala ere ndende ozomo ozala erete bana wana ya mwasi lelo soki abali est-ce que na libala ne vraiment ozala bien ya mobali akozwa vraiment mwasi na ye vraiment comme mwasi vraiment de mobali azwaka mwasi kasi yango tozoloba te Mamadou wana moni bana mingi yango bavandaka na ba choc na bango na mutema aomona mwasi aza na ndaku apesa vraiment bolingo ya 100% omona wana opesa bolingo ya 100% te aopesela mususu ndambu mususu ngana mona kutu makambo na vivre yango na basi vraiment nazala bango sous confiance te ezobota pe du ya makambo tozomona yango ba mama soki bolingi repetaka na bana biso te sala makalisusu vraiment na communauté na biso te côté wana vraiment to meka nan ko améliorer mama donga na ngai na loba comment lo lenge to ko vanda po makambo ezala isusu te na banda kuna biso omoni ma bibi tale to lobi to sali émission to sala pona kolobela sur pourquoi ba mort wana mais to sa isu émission mobimba poto loba comment vraiment ko kanga mobali na yo
vraiment abima libanda te oza na mbanda te wana promesse nga na ma bibita na kobengisa na plateau na ngai tolobela sikoyo po infidélité wana esila omoni ke ozwi vraiment mobali noza na mbanda te so mbanda azalaki mobali vraiment comme aromone lisu te ko aromone libaya en tout cas promesse émission torosala sima torosala yango poto mekana kopesa ba idée pe ndenge ya ovandisa infidélité yango pe esila kovanda na ndako mais ba parents na osepela mingi Nengolo bana na petite sœur nanga moko boye Lady Mafina Lady Mafina ala libaya ne malamu en tout cas Lady nga ebioke na ndeto sololaka na osepela ba conseil opesa babi mwa muki abeta mbunda bako babinaka malidi opesa conseil na Yamado na osepela pe ndeto zaka na ba milliers ba tourage na biso to pesa na rapé mwa ba conseil le omoni moninga libala ne eza bien te olie kopelisa moto to lukande ko ede bango to boma moto to vandisa bango to pesa soki ozaka pire mwasi ozozongisa mo mwasi na nzela mwasi pe kuna luki pe pire ya mobile kozongisa to edane to tika kopelisa moto yebi ke ma bibi to yebi ke kuna mobali azo tromper mwasi ne modelo ke oyebisela mwasi na musu yango ndenge oyebiseli esali pasi esali ke sata pe aprofitaka na moment wana akota eluka badini po eza na bato musu mamado so azopesa yo vraiment rapport ekoswisa na motema wala kutakotia na ba deuxième na etala na monaki mobali nokutuna boye yo ndo ovanda boye ba te ozalaka déjà na mbanda tala kutu boye boye ba mama to eba ndenge ni soko moni muninga libala na eza mbilinga soko ni kopesa conseil yeba ndenge nini ya kopesa conseil na muninga eza te kaka mbala moko bani yo kutoyeba tala kutu na monaki kutu na shop wana na mwasi mususu yo vanda boye okoma déjà na mbando yeba te déjà déjà mwana tala na so yebisi muninga likambu wana ba mama ekopesa ndenge nini il faut za manière façon moko boye ya bien ya kwa danser oui ya komoni ko aider muninga yeba lolenge nini ya koyebisela ye likambu wana po atako sala banquette na ye moko kozwa temps asala banquette na ndenge na ezate ke yo suso yeko kopesa ye nini babenga nini oyeko pesa ye rapport yo suso bakisa pétrole likola wana suko sala banquette na place ya ye muninga oyo akosala banquette non po soki mabibita soki totali nini okayo ya Belgique fio tubai mobile likola koyoka ndenge bazopesa information wana asupporter te allez akeiti mobali pele koyoka na bien te allez aye atumbi akeba kosombele carburant vraiment aya tumbi tala tina niveau wana ba mama omoni mais soki ovandisi moninga obozwi moi parole de Dieu botie moi Bible wana to partager tabwe okutu ngana sepelaka moninga nde na za buya ma bibita na za so na yebi ke na pesa exemple na yebi ma Florence na mobile ne papa Debs so ina monike papa Debs na kutie na nefrakata na okende vraiment papa Debs na kangi obwe na tei yo allez soki na ye sima na ye bisio na oya tel boy na lingi mama azala siko na obadali so tokutana mko tolobi ensemble na même appel na okenga mokote tokeina mpo na ebike toza ba couple bami toketo bongo nde baninga bazalaka la romonique toza na couple na bon nga mwasi na kangi mobile oyebisi mobile sima mobile no pe bosolo libokei en couple bosolo libobongisi ozomona to salisana totika opelisa moto kobakisa ba pétrole na kati ya moto po epela lisu makasi nzambe baote ya biso bolingo nga na zonga ka na Bible elobi aimez-vous les uns les autres bon soki oza na bolingo wana te ozomona te koma oko aimer sikoyo oya moninga il faut toza na bolingo wana tolinga peke to salisa baningo baza kobunga eza vraiment malamu mingi maabibika ngana ninga ko bakisa boye ba mama vraiment tozo senga na bino biso nyonso to sala ke fort wana
soki ozwi mobali na yo na problème luka vraiment ovandi kozela te bana bavandana bomati ta bana likolo mpo bana mpe koganga ye nyonso bana bazoyoka yango ce n'est pas bien yango tozotraumatize bana bakokende na classe bakomila misusu moninga koloba ne boye na ndako tala kutumama swalaka aire nyonso mama ganga aire nyonso omati na bana likolo ozwi nanu papa mpo bapapa bazala lokola bana miketi biso mo toloba yango ozwi ye nanu ovandisi ye papa yaka nanu vanda nanu awa tala likambo yenga na yokaki papa est-ce que likambo eza ya solo ya lokuta papa nde akopesa yo réponse mama kozala mpe motema moto te yoka nanu papa ndenge akopesa yo soki mama ozosala bankete na ndenge na yo mama okokanga ye na maboko ebongi yo moko okanga ye papa omoni otiaki tembe tanga yo nakangi yo wana omona papa koloba su te omona papa ndenge bakoma bazoba place wana na kutu abondela yo mama mon cœur mon jour mon nini olobi soki ozala motema ya kolimbisa mama olimbisi soki ozala motema ya kosupporte te ovandi obi papa ngai namoni ke ezorepete toluka papa yo vanda nano na coin wana nga mpe navanda nano na coin oyo c'est ça ndenge basalaka kekobomana bamama ce n'est pas bien wana eza vraiment na culture na biso te eza vraiment ezosala na soni tozotala na bano bazotikala vraiment bamama totala ta bana avenir ya bana biso tozotia bango wapi bano bazotikala lelo bana wana baza traumatisé déjà na mutu na bango apesi nde mpe balingaka bongo bino bapapa bokei bazwi mabana baplace bango vraiment bien eloko bango balingaka nde yango wana molimo oyo tozosenga elongwa bamama prière omoni mabibi te eloko na yango bakisa omoni totala biso basi nzambe vraiment ayokaka prière na biso basi yango wana na ndako ata obali mobali aza ne ambianceur ata mobali aza ne mobali oyo boyeboye yo mama atali ya mosusu mpe okendaka no bamoziki ile ya mosusu mpe mwa omeli ya malile me na butu mama na ntongo tiaka libota no mobali na yo bana na yo na prière en tout cas ata olobi no maloba ebele te olobi kaka nzambe azala na bino a protéger bino contre les malins et les mal yango wana kaka oyo malin na mali wana nde moto ebomaka mabala eluka baproblème na bafoyer protection na yo sengaka ya foyer na yo ya mobali na yo ya bana na yo présence ya nzambe présence ya nzambe ezalaka ntango nyonso na kati ya foyer na yo na ndako na yo na mobali na yo na bana na yo moko prière eza te kaka oloba maloba ebele bible mpe elobi yango elakisa biso kaka notre père blaire bapôtre batunaki badisciple ya jésus batuni alakisa bango nde basambelaka alakisa bango prière ni notre père qui est aux cieux alobi nyonso prière wana nyonso ebi notre père eya prière mobimba soki elobi pardon mpe eza kaka na kati ya notre père tozosenga nzambe apardonne biso neti biso mpe topardonaka toyeba mpe kopardonne biso mpe nzambe pa pardonaka biso tosalaka vraiment foyer vraiment na biso totikaka ntongo nyonso butu nyonso na maboko moko vide mpe ovandi no eloko mwa osala te na sa motema obi nzambe continue na koprotege foyer na ngai malin na mal en tout cas protection ezalaka et puis présence na ye tosengaka yango vraiment na kati ya bamabota na biso na kati ya bamabala surtout en tout cas démon vraiment koti démon ya au esprit de mort tozokomona yango vraiment surtout nge ezosala nga mpasi okolela koyola mokambo otali etala motu boye abomaki motu ezosala vraiment mpasi ngai nazolelaka nga biba neti akufe na france fio atiki na zemi soki ya 5 mois na mwana bato vraiment lemsao nde koluka mo mwana nana na mpasi aye kokufa atikisi na mwana soki ya 2 ans ezokota vraiment bato vraiment na motu nazokomprendre yango te yango bamama vraiment ndenge mama mado alobi toyeba ndenge ya kosambela koluka elongi ya nzambe namona bamama miso atakenda nde priere tozwi mpe bayoutube ekoma nango ata paster moko olingaka na yo kaka osepelaka ozwi nango tie ozoyoka ata baprédication na ye neti namona bamama mosusu bayoutube mpe ekoma nango te soki akokende priere te ubi avandi na ndako eloko osala eza te akontinue na youtube neti na bachaine na biso ya molele bataladola so bobeti kaka serge lutumba ekobima wana ezala na baprédication moko ya bien bamama
bokoyoka baprédication wana bino moko bokosepela neti mama iget ere nyonso ayokaka baprédication na biso azalaka desi te omona avandi nazwi mwa part na ngai nasali boye bamama bosala yango bino moko bokomona changement ekokota na bandako na biso vraiment eloko biso tozosenga yango wana mama mado nayebi te so oza su na liloba ya kobakisa tende olobi wana eza bien omoni ke olie ba youtube eza esala nango ekoma nango eloko moko ya bien obeti okoti le mosusu mpe so omoni ke mama naopesa eza sorte moko ya témoignage nazopesa omoni ngai eza na décembre 2015 nakufelaki mama esalaka nga chaque moko eyebi ke bafamille nyonso yebi bibita ayebi yango bibita a petite sœur na ngai ayebi nini esalaka nga nasalaka nini la tension moko esalaka ngai onga mona komi komibanga na bi naza pe famille nzambe na ngai boyeboye eyebi eloko esunganga soki navandi makanisi ezoya nakoti na YouTube natie na ngai le musu na beti mateya na bandi koyoka le musu na koti na lokwa na lutumba Sergio ezaka pe na banini ba prédication ba mateya bazo na beti ka pasteur mondenga azoteya sur la mort nazoyoka le musu na kamati na tie banzembo nzambe nazoyoka soki pe na monike distraire ngate po na tie théâtre po na moi ezaoza mobala ke musala mwana ke classe na tikalinga moko ti mwana yaka ba ni bana université mwana la msu ba 19h 20h mobala ya taona na otikanga moko ya ko sanga passe na biso ba kuna komi suivi na ba médecin mais eloko esovanga YouTube oyo la msu mwana tie théâtre mwana la msu na seki pe la msu su kati ti lelo ebunga na koma bien ozomona batie la biso ba mama olie ke totiaka kaka omona makanisi po vraiment satan ya kovendre vraiment zwa vraiment place kota na o mama ou bien soki pe ozalaka tozalaka na baparrain pe te na baparrain na mabala na banini lokwa nayebi ke nani mama Ida ye lokwa azalaka motei munene babengaki mama ya buki na mama Eva namonaka mama Ida naza problème boye obengi mutu oyebi ke soki na bengi na sololi na ye na kozwa pe moi soulagement consolation na motema omoni oyebi ke baparrain pe tozwa baparrain pe obengi parrain to marraine na yo te nga na yeba ke nasi esi na teyalité na ki parrain na otanga komba couple yango te esi na teyalité ya vraiment ke loko esimbi na ngote na ba pari na nini to luki solution ole bo sala na mabe bo kabwana na bino ebike bavanda siko mwasi na mbali bakoma ba pire mobile ebine olamba pondu te soki ayoki ponda posa pondu mwasi ne mutu olambela ex mwasi na ye ozomona soki likambo eza nango ke boye bokabwani na bino so bomoni bokobongisa te bokabwani malgré tolobaki yango nalobaki yango na émission mais tolobaki ke profiter te ke likambo koki ko réparer bokabwana soki bomoni ke réparation eza te bokabwani na bino nga kuna sekisa ngabi neti mama Igeti mwasa papa Martin na mama Mariam mwasa toto Seba na sekisa bonga bisoki bomoni problème ezolekela bino zwata nzembo moko oyo obeti kaka Serge Lutumba leo kokota na banzembo pesa nango ebele ozwi nzembo moko oyo kosepelisa yo bandi koyemba omona makanisi ane bungi basekanga mais soki basalele okoka mama bibi tozalaki na ona raison nga nazala so namoni problème yango elekeli nga nazwi mabolongo na nga na prier na ndako leo nakosisa nazwi banzembo na nga na te nakozwa vraiment volume na teko na bana nga bayebanga tozokobina nsima na bango leo nakosala bongo mama esili nango na bosani na nga le nabandi na nga makambo mosusu bamama ba AVC nga nazosouligne mama bibita mpo nga na vivre mutu moma kaka baproblème na ndako boye aye kokwea AVC heureusement yaza makasi abandi bakine lelo nazo ba mutu aya liboko ezongi normal munoko pe mwa malembe mais toza na kondima nzamba osala kaka munoko kozonga
moi si lelo azolela alobi likambo nga na ye te so na korepeta ngo kaka likoka mama bakanda oyo na bandako kaka mobali akovanda na biso une semaine olobisaka mobali te 2 semaines olobisaka mobali te ozoyeba te mobali azokoankese le ekoya kobeta mobali mpe le ekoya kobeta mwasi nde yango tozomona bakozi wana bamama na nga kote wana vraiment bosala boleka koameliore kote wana mpo nga mama bita nazoloba bino na vivre yango yango omoni ke nga nazoyebisa bino mpo lere ebetaka lere okobanda bakine susu okine rate okoya kotika na déformation donc eza pasi mingi bamama kote na mata oameliore mama dosa susu na loba obakisa te mama te nga asisi na ngai na banziki bamama bayoki ngai tolobaka tobundela na biso kaka bamabala na biso bafamille na biso mpo biso ya basi ya bitumba bafemme batante nde émission na biso na bonzambe tobundela bafamille bamabota na biso babala na biso en tout cas nga mpona sukisaka mabibita nga sukisi na nga me nalingi napesa vraiment félicitation na couple moko bango vraiment ata soki ezali boyeboye bazala na bango mpe bien bayokana bazwaka solution bavanda bien bameka bango me bakoka te michu futu mama na job na mobile na ye Rodolphe en tout cas exemple à suivre couple moko biso vraiment baparrain na biso mpe nde tovandaka boye bato baappréciaka biso baloba toloba secret na biso l'émission tokosala oyo toyebi koma kokanga mobali ozala na mbanda te tokosala yango secret kolobama couple wana baparrain na biso papa José Pierre Diavanga na tante Alphaki en tout cas merci na bino mpe basalutation en tout cas na bakouple nyonso boolanda soki bolandi bopartage na baninga nalingi bino mingi mpe basalutation na nga napesi bino mbote mama Eva papa Jansi en tout cas libala malamu évangéliste Makou mama Jolie bino mpe bana bakouple mpe malamu papa Edimo Lukusa mama Jeanne bakouple modèle en tout cas bovanda bon mochou d'amour derrière la caméra natikeli o maloba mpo na émission na biso tosuki wana me tobosana kosalue bango nde bapartenaire na biso baoyo vraiment bazangisaka te na kopesa baconseil na bambongo na bango mpo ke émission na biso ekende liboso so totali na ngola ye moko ngai nabenga bango couple moko spécial wana mama Ignace na papa Serge bango vraiment mbote na bino yango wana so na ye na Irlande wana loba couple moko boumela na bino couple Ozana mama Mado so natali na papa Vicky boumela na bino nakei suko salue mama Monique Ngongo kaka na Irlande so nazongi na Belgique natali wana lobaka couple moko bango bomata lelo baswani lobi baswani me komona bango na nzela bango na bazolandala kaka wana mama Lidina motema na ye bango vraiment couple moko eumela nango so nakei kotala sunga mo mama Bibita couple na ngai eumela. En tout cas, félicitations à Sorina Kata. Félicitations. Baba jeune marié mais tout belé au sabodel landa exemple na bango yena mobile ne papa Jacques. Félicitations maman, vous continuez vos petites sœurs. Merci maman Mado. Bon pour aller l'autre souki awa. Tout le monde ani pour la émission. Abonnez-vous massivement na chaîne ya Serge Lutumba. Bobetika Serge Lutumba. Lutumba Serge bokomona ka ekobimana bokota bokomona makambu ya bien vraiment bokosepela bino moko. Allez, bye bye, tolingi bino mingi. Bye, que Dieu vous bénisse.